moi on le met en casse. Donc il faut d'anga. Nakoti kate Sarah femme de mitoki, femme de mitoki. Alors baki ke ba fundinga abo otanga komona po ayi ke ngam formal. Afundi ba fundi bolokoko. Ba fundi tendresse, ba fundi moura, ba fundi na Thérèse. Bon quand Thérèse na kata makambo ndeni. Ya na zamu ta ya YouTube te. Ya na zake fa ba funda. Ba funda le ketchup. Pour le ketchup ta yamba yana. Ba funda le ketchup te. Bon tika échappatoire donc elle est la justice. Pour la personne Sabino Kaka, Batuni Madame Thérèse, tu reconnais d'avoir fait ça? Oui. Madame Belleville, tu reconnais que Yono Otinda Rabamitoki? Oh non, Awanga na bino. Ce qui va au fond de Thérèse, justice est bon mamouté. Fondé bien sûr, mais tokende ko samba. Bayela ye convocation. OK. Et non on komi ko tinda batu bakena ko lever neto boyi. Siko yo tango bandaki. Oyaki bien au futa batu mbongo. Po yoza la patrona. Oza la fonton ton kaba. Il faut bien que la patrona. Ngai Miss Lolo, Madame Sibolo, la DG. Bato bazanga ma chaîne de babinga DG. Comme exemple Mami dans la chaîne King. Comme exemple, Mato bazana na chaîne T. Ba Serge bazana na chaîne T. Ba Giwana Giku tazana groupe na kama alinga benga la patron. Oye pe bazana ti bachana na balibaya. Bazana groupe na ina. Ana groupe na ye. Ya théâtre, azara pe on dirait na chaîne mais écoute ça belé mate pas en bon foot ba invité té. Ya on la bibo mutati mate et mama luki mave. Ah luki mave. Si la o wapi, o azora ba trophée, la moi je suis l'équipe artiste comédienne nyonso. Na pesi o moté. O amoni suya o betanga. Mama choqué, choqué, mama choqué, 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 si la bokonzi. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée sur votre mère chaîne MK et Yokani Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez et surtout vos suggestions, vos remarques. Ils auront vraiment le bienvenu par votre humble serviteur, le Mbingazor de la presse, fils à papa Clark, qui nous garçon capable sans tout tomber. Voilà, là je dis un grand merci à notre autorité morale, à tout cas, madame la DG, notre maman Nabiso, à l'écran, maman la baronne, Bambo tenir place aux alliés. Merci à toi Joseph Foka qui est derrière la caméra pour na musala kitoko et na batu nous va soutenir Rabiso en tout cas tozana bin vraiment et longo merci beaucoup pour vos soutiens. Là je vois Mami Longo en tout cas maman chérie na place Bambo te place aux alliés. Merci pour na conseil na yo maman Zozona Inde en tout cas Bambo tenir place aux alliés. Maman Alice Lando Bambo tenir place aux alliés et pourquoi pas à notre partenaire à vie, il s'appelle James Kimoussa. En tout cas, James Kimoussa, Bambo Tino place aux alliés. Sabuna Merson Kazaï, ma sœur chérie, Bambo Tino place aux alliés. Voilà, comme vous savez, le Mbingazor, ce qu'on a eu à toucher, Mamouya ko informer bino, Mamouya ko yebisana bino en tout cas, et ça la biso bien parce que to bandarango de awa, bosenga ki azonga losu tozana ye Madame Poutine. Madame Sibolo, Miss Lolo, la reine Elisabeth III, tozane mokulalo parce que l'eau photo vidéo ba vase. Dans le bango à chaque fois, sous cause pour attention, l'ikabu est à la pémine parce que Madame Poutine a toujours wana pour na ko tout ba bordi. Voilà, Montréal sous cause même langage danga au fond la biso to yamba. Invité na biso mokulalo, Miss Lolo, Madame Poutine, la reine Elisabeth III, Maman Talissa Chaîne, bonjour et bienvenue. Bonjour Clark Nzunzu, t'es homogène de la presse. Merci. Bote ebele na batutu bolanda biso na MK et Yokani Télévision nga ya bino Miss Lolo, Madame Poutine, Madame Sibolo, Madame Mamou Kambelinga Rasalitete, Miss de Magdala, babi la reine Elisabeth III Komboana et puis les colons babi fille à tout le passé pour un Android jamais à côté ça batu confinement mbote na batutu o bolanda biso vraiment na chaîne na biso na pesi mbote ebele na Maman Zozona Inde,
mbote ebele na maman Garda Kidinda maman chérie, mbote ebele na maman Fimayemba, mbote na maman Yvette Pemba, mbote na maman Elimbizi hymne national. Président yo sur les présidents et tous les abakou na pesi mbote, na pesi mbote ebele na maman Katika Nika, na pesi mbote ebele na chouchou na Nyota, mbote na vie na ngai Clo Mozambi de Bundes, na pesi mbote na tonton Alain Akwete Amundala na Suède, na pesi mbote na mon vieux Sam Koukou le nécessaire, na pesi mbote na maman Aimé Koukou, babi motema ya papa Sam Koukou le nécessaire, mbote belé na le bombuta mofini ko Europe, en tout cas bozaki belé Elisabeth Mondje Mbenga na Suède na bosanyote, en tout cas ya Lili Muswamba ML la patrona. Kwenda vutuka KVK maman asalaka 2 jours na poto 2 jours awa avion lembai ML Lili Muswamba mwasi ya mbongo motema ya Titi Kalu bameka na pesi mbote yaya na pesi mbote na bato nyonso o balingaka Sila Bisalu na pesi Sila Bisalu pomba scène l'impératrice Sila l'Ivoirienne docteur Susi aya babi mama ba trophée diamant la perle rare, le mérode. Si la Wapi, o azora ba trophée, la championne. Moi, je suis l'équipe artiste, comédienne, nyonson. Na pesi mbote. O amoni suya o betanga. Choqué. Ma maman choqué. Choqué. Ma maman choqué. 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 Si la mokonzi à terrain. Voilà. Ba voisin, bazana zemi, yasi la bisalu. Tondolo et tondolo, bali à tondolo. Tondolo et tondolo, bali à tondolo. Ba voisin, bozana zemi, yasi la bisalu. Bokobota nadie. Moi, ba voisin. Ba voisin. Ba voisin balali. Ba jaloux balali, mamé. Qui te dit ça? Voilà, merci beaucoup Madame Poutine Miss Lolo. En tout cas, ma voisin Balali, nous avons lancé appel à Babakou sur le monde entier. En tout cas, focus film déjà sur le marché. En tout cas, choc, beaucoup consommer en gros. Focus, choc. Nana kozala choqué, tu as vu que même si là après ça kabisa ba film ya pamba te ba titre à chaka en tout cas ils ont pamba te beau qu'il beau savre beau tala beau partager choc et kozala vraiment bien. Voilà, merci beaucoup Madame Poutine. En tout cas l'autre zone photo vidéo ba vase parce que ça n'est de trop vide le vase vide l'autre vidéo vide le vase vide ça. Voilà, merci beaucoup Madame Poutine. Ton otali intervention il y a Nekono Maman Thérèse au Azabongo en danger, vine commis en insécurité, azo ibate qu'est-ce qui se passe lelo bakomi kolanda bazo en tout cas batiti babika munanzela sorti médiatique ni oye koloba qui azana danger azana en insécurité et ça va que on ndengeni. En tout cas salingai pasi kotala makambo ndenge zokomela. OK. Bino moko bandaki biso toye mais bokoki te bakoki te bakimi siko biso tolingaka akimi te po akimi abetaka na Maroc biso tolingaka Sila Shuka Tomba po abetaka na RDC. OK. Mukonza babi Biter Sila Shuka Tomba siko yo tango bandaki oyaki bien ofutaka bato mbongo po yoza la patrona oza la fonton ton kaba il faut bien que la patrona ngai Miss Lolo Madame Sibolo la DG de ma chaîne YouTube nazui na benyi ye DGP ya chaîne na ye na benyi la patrona bato bazanga ma chaîne de babenga DG comme exemple mami loza na chaîne king comme exemple mato bazanga na chaîne te ba Serge bazaka na chaîne te ba giwana gikutazana groupe na kama alinga benga ye na patron oyepe bazana ti bachana na balibaya kwanza na groupe na ye ana groupe na ye ya théâtre azaka pe on dirait na chaîne mais écoute ça belema te pas en bon futa ba invité te vous comprenez. OK. Batu mingi kuna bazaka na ba chaîne te Ibutu chaîne Ibutu comme on dit na ebité hein exact. Marie-Jeanne chaîne le comme on dit bazana ba chaîne te ya mo fo ba benga patron neti nde na zabo na camarade patron na bango donc faut ba respecter nga directement faut ba benga madame la DG. OK. Respect na madame la DG ils sont soit bino ko bango
Comment nini la comment la DG? Comment la sikala DG? Ya on a dit boy, mutaki mate et mama Luki m'avait. Ah ça Luki m'avait. On nous caga aussi ça. Luki m'avait boko ki mate poto zana bino mayele. Toi bino mayele mutaki mate échappé. Le problème qui est ici, et un problème il y a banana yo ya misala. Ça moi ça mitoki. Na mutu munene ba fingi maman ba manquer respect ba vantse na kiti po yo o futi bango mbongo ba loba likambo la kwa ke yo mona ngo ezala bien. Yo osinya contrat na maman. La question c'est ba clause o sinya kapo o vanda ka seko place wana. Ozana ni clause. Wana contraté. Bazuyo balongo yo mosali kwanga. Moteki mbala belelaka mbala. Ebongo moteki kwanga belelaka kwanga e. Ozolika likambo. Tolani intervention ya maman na biso Thérèse ya lobi pe bakende kofuni na justice ni pa okofuni na justice bongo basamba. Ngako tuna za boya. Na baba tika yana bafunda nga. Ngai ndenge openda bino. Bafunda ndenga. On appelle ça yana bafunda na bango yo. Osomona yana na ba base. Osomona yana asala ba clash. Muta sala clash tango midi pokezanga. Ba dossier na ngeza soki combien de dossiers. Sarah femme ya mitoki, femme de mitoki. Alobaki ke bafundinga abo otanga komona po ayibike ngam formal. Autant comme on a dit, na sombele ba soutien canon. Pour faire ça libérer ndé ya ngevana rabo. Azo reconnaître créateur. Azo reconnaître créateur na ye, créatrice na ye, ya watani kobote. OK. Bafundi bolokoko. Bafundi tendresse, bafundi moura, bafundi na Thérèse. Bon quand Thérèse na kata makambo ndeni. Ya na zamu ta ya YouTube te. Ya na zaki fa bafunda le ketchup. Pour le ketchup ta yamba yana. Bafuna le ketchute. Yana zamuta YouTube te. Yana sala la théâtre. YouTube bakolo lango bazali. Mais si bafunda yana bafuna na cause ni parce que bon ba finga ki pe yana balabaki n'importe quoi sur sa personne. Pourquoi bon que le devant ko funda siko yana. Na moto bino bofinga ki. Na vi foko yebelaka. Muto ayaka tout le temps kasi ninga bandako ke funda baninga pemena mamoni. Ah, songi ebo amboka. Lolemo Ekabola mabale bele, ekabola ba relation bele, kaka pona lolemo ba famille baboyo e, famille boye. Mutali boso afunda ka bato za ye. OK. Siko tango bilo mo ke no funda bato, seke bo kimi guerre. Master Kimi Komba. Oh Masoyo. Master Bunda Kate. Oh Masoyo. Master Mastoyo. Oh Masoyo. Master Zonga Komba. Oh Masoyo. Master Yakato Beta. Oh Masoyo. Oh Masoyo. Master Mastoyo. Oh Masoyo. Master Kimi Komba. Oh Masoyo. Bella Kimi Komba. Bella Beloyo. Ende Bella. Ebola. Tu dois faire la norme de Cameroun. Yeah. Bella Kimi Komba. Bella Kimi Komba. Obaka exemple la moi la qui vient na plateau et na télé deuxième fois. Bon c'est le cœur. Bosonga. Botika échappatoire donc elle na justice. Kuna basami sabino kaka. Batuni madame Thérèse. Tu reconnais d'avoir fait ça? Oui. Madame Belleville, tu reconnais que yone otinda kaba mitoki? Oh non, awanga na ne bino. Awanga na kabango. Awanga na ne bino. Ce qu'on a comme na ngeza, ce qui bo funda Thérèse. Justice est bon mamouté. Comment il est là? Ah bon mamouté. OK. Bo fundi est bien sûr. Mais tokende ko samba.
bayela ye convocation. OK. Et non on komi ko tinda batu bakena ko lever neto boyi. Voilà to bon. Voilà, merci wana to boyi en tout cas si to ko samba to samba. Voilà Miss Lolo eloko oyo ba mapoto bazali ko réclamer mingi et que artiste comédienne bazwa bayiba ba mibali na biso. Artiste comédienne ba préparer ezana comédienne moko oyo comme ko circuler bakangi na mobala batu na kati ya hotel. Mukolo boy Sony 50 Mamu bimba boye 50 ans ezaka ajangunda. Age wa kote la photo. Bango nyoso bazaba mama Wendos. Tozangi maisala likolo ya bajangala kata ya. Nabi boya eza makambo ya Sony. Omoni moko boyo kaka Sony na bilo musu bosalaka. OK. Na age na yo foza na mobali na yo moko. O tchelaka makolo, o tchelaka mutu. Mobali obetela ke liso na 3 heures. Yo boko ngolo hotel na mbala batundeli yo mukolo boy. Yo mukolo boy mamba boy bakangolo mbala ya mutu. Donc yo bono c'est tout la ba femme tout yo batikela liko kilo. Basa makolo pepe na 40 babala. Oh là là. Batikela. On dirait kole mo to lo ba zaka. Bakangelo mbala batundeli milo. Ezali milo. Bonan. So bino banga otanga bakombo na bopo. Ba bisinga ka 50 quand zo bate 50 na osala ko. Isa yes 50. Bakangela mobali ya bato l'hôtel. OK. Promotion nzambela gak. Pour filmer kiti ya. Utakangaki ya mwasi okangaki. O filmer kiti. Mundima kama izaka na ngambo moko ya oyiba mbala bato Kasi bangote. Ebuti banda likolo. Hiérarchie ezokita. OK. Ya domaine na bango. Domaine na bango ezaka bongo. Donc ebuti likolo ezokita bango so ba hériter ka musala ngo. Bango so ba hériter. Voilà. Ça fait vraiment mal quand mais ils ont coupé ça vraiment parce que batela ma oyo suite au suka nango vraiment wapi est-ce que ça na conseil moko couper ça pe bango de bazo bebisa ba foya ba tourner bazo bebisa réputation ya ba comédienne conseil pe cause la peine à part no Miss Lolo Sako Yaya mais c'est Sako Yaya madame Sako Yaya j'ai dit mon téléphone que tu as demandé avec ça Bango, n'a plus mon conseil. Sako Yaya, botika mbala bato. Conseil ya wana. Voilà, les messages passent avec Miss Lolo, ceux qui besoin en considération que ça vraiment bien botika mbala bato. Ba ko kate pour batula, baza mibalité. Te, baza. Ko mesa ke baza ba mibali na bango moko fixe. Bana bango te. Baza na bango te. Bango baza ka ba 2 à 3. La troisième femme, la deuxième femme, la quatrième. Bango ba pona na bango place wana. Bango ba préféra, bango baza ba nanyote. Bananyo. Bango baza ba miyibi. Ba yiba mibali ba. Yo mona mwana 20 à 25 abali. To kepi mariage to lié. Pilon. Bozo mona maman ya 50. Aza na problème ya je t'aime. Po ba yebise e pananga je t'aime, pana yo pe je t'aime. Ozo comprendre. Problème ya je t'aime. Mais si le jour à Saint-Valentin bon. Le Saint-Valentin na bimana na nié. La fête allée. Maman Saint-Valentin au balana yaya. Na mbala bato. Ambiance a gogo zalaka elengie. Na keshe temba ezalaka na liabo liboke la kikole. Maman chérie na nga fala ko zala to ke ya liboke. C'est bambote hein. Ça faisait ma bouche. Et nous faisons un bali. Même barate. Mais le maman a un bali. Ambiance à mambo ezalaka elengio. La keke qui colle moi liboke. Maman, mon bali n'a pas autant de par-ci par-là. Au simbi et boye. Au lekisi le boko na mutu. Ya mutu. Ya li bosso la simba. Au hôtel. Ya la ba agi na bilo boko taka hôtel. C'est grave. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, l'actualité nous oblige, nous sommes là pour nous couper Sabino Barto. D'abord, mekate. Ya on a lobby te. Merci malanga mutazali. Bobeta été bobeta ngai. Ngande. C'est moi. Ne le frappez pas. Voilà, merci beaucoup Miss Lolo to yoka pesa ngoya. Ya ilunga star, Lelo a porté plainte.
et pas honorable Zakari Bababaswe. Pour Abetaki. Zakari a porté plainte. Oui, oui. Il y a ma Sony, na plainte à l'obini. Abetaki, na baputa na kabeti na kata aéroport, abeti. Pourquoi le quoi Zakari a porté plainte à lui, nous c'est Messi. Et c'est ici et nous. Zakari est certifié. Comment ça? Zakari. Moutaza honorable. Zakari. Mukolo quoi Zakari? Papa bala maboba. Papa ini? Ya bala maboma. Même pas les babela maboma. Nazo le baka o mona. Eza moko te. Te mususa za déjà na hôpital na ninyo na ngale bakuna. Ndabi vieux Zak oh linga facile. Ba atia porter ilunga plainte. Après giflaqué. Ah t'es vieux. Yo kaso. Tabata la babeli. Na simimi. Na kokio simbati. Na leli la babeli. On peut peut-être que Mimouni Azana en insécurité. Jésus. Ah ouais. Zakari, papa, vous collez les moumounéné. Ah? Les moumounéné. Apportez voilà vous qui plaît. Ah! Maman, il lousse la biso. Star na biso du moment. A gifler Zakari. Zakari a foulé. Viens, quelle on la plaît. C'est ça pas. Maman Sony comment mutamoni que Azana en insécurité. Ne bali na mbate beto musumu comme suba osai lo. Même soda au Pierre Kateritoy. Apporter Pierre plein cité y changer qualité zobsek. Fallait faire Zakari tabasaka consoler. Donc affaire au télé d'affaire au Kataro. À consoler. C'est style. À consoler ça. Avec Jésus. Jésus. Tala. Ah, histoire zozonga. Soda au Pierre Kataritoy. Faut le mutuka ya désert. Il s'amène en gagne. C'est le lobby qu'on a député. Député. Député national. On a vu Kebongo. Nabi député Kebongo. Nabi Patrick Mouyaya. Tu n'as pas informé pas à député. Député élu. Nabi Francis Chibalabala. Mokumai. Il n'est pas un député. Nabi Edi Yeli. Nabi Yamari Bisalou. Ok. Voilà ba député aux autres. Ba député on a Nabi. Nabi ba député. Il y a pas comment les batangate. Tu n'as pas informé à député. Amimoni Azan en insécurité et balida bambata boy. Député. National. Ça va policier. Pour député faut aller policier là. Député ça va policier là mon até pas tous les cas. Mais tu sais que Artano c'est pele nango. Oh il l'a posé on a pour la hier. Mais surtout à l'époque à Jésus. J'ai des nuances. Il l'a za Simon Pierre. À Kati Soda Toy. OK. Je peux on va déplacer. Soda les actes. Soutien député grand de Nénébo. Voilà, merci beaucoup Miss Lolo. Ta cosa Kati mu zoba. A finga faire zoba. Faire zoba mbes. Donc abimisa ba propos au député pour bibisate. Là c'est parce qu'on a tiré air sérieux. Député à Télémi. A fin du faire gola a ebi français. Est-ce que français na lo la ba ta français mo le kami panzi ba ya li la ba bien fait. Non. Député qui ne se respecte c'est pas yo le bien de bien député. En tout la deuxième banque. Oh ba maman ba on a $500. Maman basangani. Basali conseil des femmes. Ba loki député. Député postulé à bimité. Et babilo mususu na ba âge ya ba Zakari et senga soute ko kota na kati ba polémique ya ba amitié. Génération o eza génération Zakari. Vieux Zak déjà la ba génération ba 6. Vous comprenez? Ba âge les ba 60. À contre la génération ya bato ba na ba 40 ni. Yaza papa bana la mibale. Aza papa azo kabola bana. Mon bébé ba mama pas c'était le quoi Esaú na Jacob. Mais baby ma be ute pa na bino parce que e banaki na ba golo ba filma ki mwana o aza wana ma be ute pa na biso e ba on la francophonie kasi ma be o uta wa
Pour moi, là, bolo va filmer calamité. Bon, avant pas filmer moi. Filmer déjà moi les a ça moi na kokitisa papa na ye. C'est exact pour la tissade papa Zali. Nandi papa Zandeli. Au moins il y a nos aboui. On reflète que image à papa Bino. Balbara tel père tel fils. OK. Si on père a sa propre moi la saleté et quel deni. To quel ronde. To quel nan. To quel ronde. To matina ngo. Il y a la moi cité. Il y a Taliana Gola. Alors défendre papa la français. Abi mon père a réussi. Ils sont morts bandeko na bango. Ton loba français. Lolo Gola ngaye. Je parle français. Lolo Gola. Obité. Obité. Na remplaçant Nanyo. Nanyo. Na remplaçant wana bimaka na matama na ko finga faire. Voilà, merci beaucoup, fidèles internautes. Comprenez, Lolo, après Thierry. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer avec Miss Lolo. On a remplacé Orly Gola. Oui. Mais comme n'est beau. Voilà, famille Gola, je vous salue. Oui, merci beaucoup. Miss Gola. Voilà, merci beaucoup, Miss Lolo, l'intervention. Mais Miss Lolo, la vidéo, moi, que je circulé, tu éviter, au bateau, juger, ils ont envoyé à Sila, fait la bête, 12. Oh, mais ça, t'es. Loba na oka. Loba na oka. Déjà commis na ndeko moko zo lobaki bato baleka rapona ko lobela Sila biso to yebi bango te biso za Sila on irait aye ko kabula bino on irait problème exact yo kana na répondre ndeko mwasi ndenga na zaboy na lobango bête fois na solo na sala ka ba émission pona linga Sila. OK. Naza fan ya Sila mukala Sila numéro 00 yo longola musala ngate poste na nga ngala za bakuk. Nous allons rester toujours à ton poste jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Certainement, elle doit s'accomplir. Okay. Si on est la carte il y a vision. On est la carte il y a poste là. Non, avec fonction. Lolo de Magdala. Mukala Sila. Maman le Kassila Bisalou. Oh, on a OK. Va changer l'histoire. Il y a un comme Sénat. Les familles sont d'être complet. Et vidéo on les a monté en haut. Non, ils ont monté. On a besoin. Comment dire ça bon? On a besoin président Yoshua. A Benginga le singa Miss Lelo à partir d'aujourd'hui bon le souci là. OK. Dans ce président, tant on a joué quand on le souci là. Vous allez être. Moi on le met en casse là. Donc il faut danga. Na koti kate. Voilà, merci beaucoup Miss Lolo. En tout cas, l'actualité ça vraiment est belé. Toki Lolo division et côté na famille. Actualité aussi ce que Isaka parce que ça fait parler les gens. Tu sais quoi actualité ça? Isaka. C'est ma actualité. Yo qui on a noté. Oh ouais. Bah faut se circuler via Vincent Toulouse Nagos au Vincent. Moi ça va mater le quoi la peine. Gosse, il y a matin le quoi la peine oui. Azal le mouké le quoi cochon. Yewana. Ah, loba. Va c'est ça. Oh ya yena de connaît Vincent Toulouse. Moi bilinga par rapport que yazo de kazo konani mwana pourquoi Vincent yambaki pourquoi moi la miseki makambo na mutu ekoti na famille. Gosse. Alors bikati kala na bela akomisa bela. Bela na comprendre déjà. Gosse. Matoi nous a mis là il moyo ka bien te. Kende ba sokolo matoi ba bimso ba salite kangami liboke matoi siko ko moyo ka pele ba wa na musika. O mayele mukeyo. Oza penza mayele mukie. Ziana no enda sokolo mo muke. Nuka ba dikela nzungu ali bende. Vas-y. Gosse. Depuis Dadi akufa. Yo gosse opesa dans datini. Dati. Au sommet les soto soutien. Gosse so laissaye. Mais oh idiot. Regarde-moi cet idiot. Oh là là. Mon père zo sunga bana wana. Nde bazo minimiser la télévision, ba ridiculiser, bazo sakana ye. Moi dans l'équipe a intervenir pour na moto azo soutenir bango qui zengi ya gosse. Ma toi milai lokola nini la paix
Nous avons besoin pourquoi il y a rabat. Aïe pour les capots à condamner Dati. Ngai tata moi sa Dati la vanja wana condamné te na moni que moi na sali bien. Abimisi ma bomba mi quand on a l'heure de la vérité. Mais yo tu te permets, il y a aux voice à Vincent Tambola, yo bombi ayo. Kene ba kato matoy. Le ba kata isudia. Miss Lolo analyse ni okosala to monaka comédienne moko Luna le kaka alobaka amakaka si la bisa le respect en tout cas to monaka ba analyse kina ke zongi ogangela ka ye vraiment ba analyse mais kina ke zongaka to mona dada pe amaka si la respect wazaleki to monaka ba analyse osale maka dada ba bien dada zaleki te mwana disait là ma génération moko maman ba dada alobaki boy abano tozo na ebik na katio pe excusez-moi non zongela ngo alobaki boy abano ta la ferre. La Sera Vita Ivana, elle a 28 ans. Plus 38 ans de carrière, vous voyez, et ça lié 66 ans d'âge. Ok. Vous comprenez? Si vous avez le dada, Azali, bon, à cause un peu, ma génération, moi, si la main, vous appelez les que la raison. Merci. Parce que Azali, moi, na oyo, à cause de la rôle de la mbali. Voilà, moi, je m'bali. Bon, il y a des beaux sokas. Vous comprenez? Ce que dada. Vous avez 45. Comprends? Ok. Kuchaele qui m'a cassité. Voilà. Luna, Azaki impoli. Ok. M'a posé des questions sur ma kambiasi la tête. Mais le quoi bazara coaché, ma bébé sa réputation si là. D'ailleurs le baké si là a plus âgé que sa maman. Ya on la tourne avec la question moi. Tant mon maman la bango banda ayana ke botaye. Si la mtaksimbela ka mama bango ça qui organitique na maternité to ka koloba bilo mo soute poto yo kake boy boy dada dati soka ye ay koloba parce que ça n'est de trop dati ay ko intervenir pour na maman Olive voilà. OK, donc ça va faire des choses la part des choses. OK, dati ay ko intervenir pour na maman Olive oyo Sarah moi ça mitoki a manqué respect. OK. Et non, elle va intervenir pour la Sila. Ce qui date qui va intervenir pour la Sila, elle n'a ça depuis longtemps. Elle a la moto yo, elle laisse sa bango. Le boko elle laisse sa batu, bakata kagote. Mais dati elle va intervenir pour la maman Olive. OK. Bon là, bon ça ça babilo qu'on a mis balete. Dati yemo ko yebi bakambo balekana yena belbe lekana. Pour yebi mabiba déjà. Oui oui. On comprend. Na kanda na ye ya ko nyoko lo ba nyoko la ekuna ya wa yobimisa. Et non si la mtatindie, elle a envoyé par qui? Elle est venue faire l'intervention de notre maman Olive. Mais tout le monde va tomber le combat si là. OK, elle est pour rien na makamba. Si la elle oiseau ça musala choc. Choqué beta bat. Et choqué bat. Ils ont choqué. Voilà. Voilà choc. Voilà, les abakou quand tu vas. Combat si là, si la salle l'autre va tomber le combat si là. Choc. Maman passer l'autre va tomber le combat maman. Choc. Oh, aussi la prophétesse de la nation. Qui est choquée? Bella. Oh là là. Elle aime Changakai. Monangayo. Talabi nangaye. Changakai, Changaka. Monangaye. Donc, tout le pièce, oh, film au choc, ça me voit qu'il là en quelque sorte. Maman peut pas voir de la biche, j'ai tondu. Flèche à l'air, accompagné avec tout. Voilà. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, les abakours du monde entier, votre réponse est déjà prête. Bokenukolia, choc. Qui est choqué? Bango. Bango qui choque. Ayo, hein? Eh, merci papa. Bango, bango, qui choque. Nako kata pe mission na kanda. Vas-y, qui est choqué? Bella. Pourquoi Bella elle est choquée? Hier taolela. Moi je te vali taolela to simbo. Changa kai. On vous a choqué dans parce qu'elle a déjà dit elle est la patronne. La patronne banane. Mais elle dit que déjà elle est la patronne de bateau bazar na chaîne. Dans la chaîne YouTube. Il y a bateau na ici quoi on a choqué par rapport à lui. Dans la chaîne YouTube yaya. Voilà, merci beaucoup fidèles internautes. En tout cas, bon comprendre Miss Lolo qui a besoin pour le bateau comment chiter na biso déjà parce que TV Zarangonga. Voilà, merci beaucoup Madame Poutine qui est malin maintenant vers la fin. Merci beaucoup Miss Lolo, c'est biso bien nous nous répondre biso toujours qui est malin vers la fin. Mais tout le monde qui est loco qui n'est que affaire Maman Teresa. Le au Gelor a porté plainte.
Oh, le bannier à faire. Oh, bah, peut-être qu'on continue, yaka, toujours pas maman Thérèse. Merci beaucoup, Clark, na lo baboye. Omoni, babilo musuto sala ngote pour na sentiment, to pour na couvrir le moko. Ngala te dit que Gelor a sala pas bela. Ok. Tu te rappelles encore une fois, bah sala ka babi, noko ya babaku ayoko tiela. Ce qui mou, ce qui n'a pas plein, ni poison. Oyamba bango. Parce que maintenant ça dans la chaîne mususu, aux gens journaliste. Oyambi bango, mais la sima batie le titre que oya otela bango poison. Gelo nenga zawana. Ayeb sangate ke ayebi place ya na répétate. Ya le bika ayebi yango très bien le kuta. Surtout que bayebi ba pour la place ya na répétate. Bayebi on. Bayebi me ba oyate. OK. Gelo ya yeb sabiso teke ye abane ko luka place pour la répétition, pour la terrasse, na restaurant. C'est du faux et archi faux. La mona ba commissionnaire so ba ye apa na biso so neti mutalinga bima o mona commissionnaire moko akoti ata muninga la mtapesa ke cop ya o yana client na ye o wala peso asa na client ya ye moko mais bango batuli boso ba mati batali mouvement bakiti ba ye bisa matoyi ya gelo ba mati likolo apona viana libanda ba commissionnaire papa bo sala ta ba di plainte. Omoni Thérèsia a ozala pe a otikala toujours ko sala. Yo mukolo moyo ba ke vina yo. Oza mwambani. Na nango kembela pe. Ko lo bateke vino comme ya danger na obeta o. Bon bunda bo wani veli ba bo kuta bo bunda. Mais la logique des choses na âge na yo ba ko commission mukana ko ite. Ba ko commission lo kwa mwana bitinda motema tinda yo. OK no vérifier so Thérèsia zali pour boyo kangai. Chiko c'est ça, c'est la question où vous OK. Fallait pas avoir argument où ils ont fondé. Même la justice, dans le but qu'il y ait vu combien de danger. OK. Est-ce que place où on a ça la répétition? Ils ont loué. Maintenant, il faut qu'on vérifie ce place où on les a loués. Bakamounio surtout au ya lobby. On m'a dit que le magistrat a mis sur la Zarabazomate. Nous avons 5 ans dans le campus. Il y a les policiers, il y a Mali les Langa, il y a Moï. Il y a des gens qui ont dribblé le magistrat dans la place. Magistrat, quand on a notre question, à chaque fois, on va former, tout le monde a 10 fois. On va dire que ça à la tribunal. Le lève est kaukaka. Ozangi na maloba oloba. Si on y a des gens qui ont loba, pour y aller sur internet, bah y a bien la famille bota, à mon qui est à sali combo. On m'a dit minya yaya. On m'a dit minya, oh qui a moi la goût. Tout le monde qui a une vidéo où maman Thérèse a salué à l'objet que en insécurité. Na makambo oyo insécurité. Bato ba critiquer maman Thérèse mingi abi akondi pona kobanga makambo abebi bloc moko bongo. Yana avana makambo yo ya koroba ya geloro waya. Yana azalaki na problème déjà. Abandai ko kende ko landela makambo ya mbongo ya mwana na yeba mela mbonga poto wa ninga faire voyager mwana $8,400. OK. Bakangaki mutu ngo bakene na tribunal la grande instance. Jour où tu vas aller à Gola, batamola banat tongo tipo vendredi. OK. Dès que nous sommes lundi, on a des galères qui n'est pas que nous vérifions ce qu'il y a na à sa répétition kuna. Yana on a nyama mama $8,400 les awa. Vous êtes belé. Oh. $8,400. Yana qui compte pour maman bikeo. Si là. Maman peut la coûte 5 jours la stressé en raison pour dire ça. Mais on va qui na yango. Moi si là tombalné. Oh ma maman est stressée. Biso ko tunne to sabo to za stressé te ka yana. Ala ba soda na makasibo. Eh. Pati ka bazala loko ko bakisa te loko ko lobate. Yana ko konna pona makambo zanga tina te. Akuta na mutu ayiba kimbongo wa mwana. Pona makambo poto ne akangisa ki abimi tonga zonga ozakala nzoto. Même yemo ko denga za so sa ba course chaque jour au lieu bientôt kei.
omelika ti okei encore peut tribunal les parquet ça OK ka pe ba kati dossier maman obimi bon revendre na lu faut bo samba bo sala boy ou les qui journée oh ya na ko na bino tambola za l'aise aza l'aise ngelo yo za mwana solo ke lo ba ke vino comme danger neni yo vana mwana kanko ko vino yo comme danger neni beaucoup c'est les makambu ya kini makambu akende ki ko sala nini kaka na zone wana ya lo kwa mobali yo ba katele 100 mètres zonga te OK yo sali na tout autour ya nini ya ana bango bayebi ke Thérèse arrêté ta funda bayebi mo très bien et comme bon baté voilà. Oh. Merci beaucoup, fidèles internautes. Le message est passé. En tout cas, à faire on a baki. Dès que tu bandiango, tu kenongo tinasuka. L'épisode de Kouya, Boulimba bisoté. Voilà. Merci beaucoup, Madame Poutine. Tu peux vivre nasuka mukula lelo. Votre mot de la fin est quel? Merci beaucoup, Clark Nzunzute homogène. Merci. Merci Nabatutu Borolanda biso na MK et Yoka de télévision. Il y a Yemoro Madame la 2G. MK Mireille Moukieba. La pression bambote de les places aux alibabi toujours à Bakou Batamayele. Taba développement ma chaîne sur tala ba niveau ba ya musala niveau ba design bino sur la toilette na fikini car na pesi mbote na mama zozo na Inde na pesi mbote belé na mama garde akidi na mama chérie mbote ebelé na yo na chouchou na nyota ya biso moko président yo sur le président de tous les abakouk na pesi mbote ebelé mbote na mama Kati Kanika na Canada mbote na mama Elimbizi mbote na mama Afi Mayemba mbote na mama Yvette Pemba tonton Alain Akwete Amundala na Suède na pesi mbote babile Gaulois le vrai Gaulois na pesi mbote belé mbote na mama Elisabeth Monjo Mbengai na pesi mbote ebelé na mon vieux Sam Koukou le nécessaire motema ya mama Aimé Koukou mbote ebelé na vie na ngai Clo Monzambi de Bundes mbote na le bombuta mofiniko Europe mbote na babakouk nyonso ya monde entier les abakouk mabi choc lié film na biso ya choc to landango en tout cas déjà côté déjà na minute c'est côté biso to na retard mais bino on a déjà filmé tant aussi ça boyo ta l'émission OK film oyo ezana ba conseil ebelé en tout cas si la bisalu asala kama bien biloko ebeli bon appétit à tous. Voilà, merci beaucoup, c'était la Miss Lolo, merci na Bruno Sobozala qui ebeli wana pona kolana libingazo de la presse fils à papa Clark Nzunzo en tout cas exercice à la mort pesa recette dans le bango à chaque fois yum to kuta biso pour la comment fa ko busana te au s'abonner au partager au tirer biso commentaire na yo et si j'ai son remarque nous aura vraiment le bienvenu beaucoup continuer toujours pour soutenir biso et Rosala vraiment bien. Merci à toi Josué Foka qui était derrière la caméra pour la musala kitoko. Merci beaucoup et pourquoi pas notre autorité morale, notre madame, notre maman, notre mamouche en tout cas. Merci beaucoup na Ozo Sala pour la mission Sala biso vraiment bien. Clin à toi ma sœur chérie Sabuna Merson Kaza le cœur de chef. Na Bossanioté en tout cas Sergine maman Mongala na Bossanioté ma base solide ma famille c'est toi Kevin Moussafir na porte Nandesh Beauté le ma faute a été homogène la vie le 27 yango en tout cas Benga Rosala vraiment bien en tout cas na bino so bolinga le bingazo boya bo film ça Rosala vraiment bien d'ici là portez-vous bien et je vous retrouve prochainement bye bye.